Banza London TV. Ah merde, yo matisi lisusu makuta lisusu. Papa to matata ndenge nini? Bino bolula dollar na tembe dollar nde mati. Bino dollar botali kama dollar se soto matata ndenge nini? Dollar na ba ko comme la 28 dollar comme la 28 ebele bongo po ali papa. Botala na tanga kala ato zaki na amu buto se dollar le zaki na 28. Papa bito leta bala ndenge nini? Banza London TV. La chaîne va comment travailler na passe parce que bana ne va comment yaka basali badoni bazungu bazoto manibanda biso mo bakolombo bato bénéficier na lote so tayi ba les gars mbele batoni na la police adane kuna ndo sima machete bazuye kaka batie wana akomi soda o abwa ko la population Banza London TV. Siko kosoma na biso tozosomba cher koteka yango wana ozomona bota boye tozotyango 1500 na 1500 wana population bazo déclarer bazo koka te o 1500 eza moke mpona bango na ndako soki baza 4 personnes 3 personnes na 1500 bakotonda te na 1500 bakotonda te. Banza London TV. Pourquoi comment na mari de nuit? Pourquoi comment nini? Mari de nuit. Et ngolo bani. Et ya kana bu. Eh. Oui. Donc parti ko ko rater. Partir ya go so futi te ba longolo câble. To ko futi te ba câble pena ba ko ici. Pour un mari de nuit. O la la bo ici o suba pe ko ya peut-être 1h 0h. E mutu bo mo la pe ya ki na ngo pété. O ka ba do bo courir ya ke mais yo ti ko mo na no ngo. Pour un mari de nuit. To ki courir za te mo lile ezali. Kulu na profiter. Banza London TV. Comment on est qui? 54 000 francs. 4 000 francs na rang. Bon, nous sommes dotés en détail. Faut tous se retrouver aux administrés 2 000 ou bien 5 000. En plus, on a fait balayer en andam. Nous sommes équipés aux IPT. Nous avons maman. Nous avons bénéficié de mon camp. Continent. Fatih. Toujours c'est la juste deuxième mandat au peuple congolais apprécié ils allaient qui na vote au salama qui na poutou balali et qu'on a retrouvé travailler pour l'intérêt à peuple congolais. La moratoire na rond-point na comme à 6 heures de bureau de pour aller faire Congo musa déjà. Au côté bilo do sukuka. Musa maluye za. Na bilo ko ne do za ki pena et za ki bien mais les lots pena quand ça vient commencer à 120 000. Banza London TV. Akuba to na besoin babongise la biso côté social vraiment babongise la biso pour ça ne va pas plaît pas aux souffrir kolia malamu te moi mbisi moko 5 mbisi moko 3 000 siko za na bana 10 bana 8 5 boko lia ndenge nini bongo na biso ngaza fonctionnaire bongo na biso salaire jour et puis makeye bana raté na zo budget to ki konda kwa Comment faut te le 20? papa tika on a biso bo bi les 20 mais biso 2000 sur les 20 biso 2000 sur les 20 Banza London TV. nalobi boye papa mokonzi tosalela afwa congolais na biso opesi dollar valeur na ndenge nini amongo na biso te Pour moto asala wenza bien awa na Kinshasa plus précisément na Ngaba il faut azala na combien parce que au moko lobi 5 000. Banza London TV. Lelo toza awa na Kinshasa plus précisément na commune Yangaba où ezali Prince grande avenue université au binoto boyebi oza komema bayimbo kebele ti na rond-point Ngaba et puis soko kiti boyoke na Kapela. Alors lelo tolobi tolobela peu plus mingi social parce que boyebi ke na baton to ko traverser biloko ebele mati et mbongo ezomona na te population ebele ba kolela. Et tu es bien que tu as voté pour relire président Sika. Ni la population va causer par rapport au gouvernement ou Sika ou Kobima Mikolo et Zakoya. Et ni la population va penser que mati tout ça. Donc le équipe merci beaucoup à mon réalisateur Cédric. Alors sans plus tarder, d'abord ambiance où Zako régner à et puis juste après, toute la population. A tout à l'heure.
Debanza London TV avec les Bruno Porchinal. Debanza London TV avec les Bruno Porchinal. Debanza London TV avec les Bruno Porchinal. Très bien, je pense que mon nid en million sur ça pour gagner au Moni des fois n'a pas soto et tout à la awa n'a pas besoin que ça passe ma cache mais deux comme population mais si vous êtes jeune, vous pourquoi motivation on est là qui ça la commerce au ça bon kota nyonso ezala ya kobika bambeka na kikulu na te bon biso mpe toluka mbongo ezali tokobika bana kikulu na wana bana basi biso tosimbilisheti lobilobi mpe kosuka biso tosimbilisheti lobilobi tosukaka bana na boko ya biso donc fo toluka nde mbongo na va normal tobokola bana basi En tout cas, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais si vous avez mati makasi, est-ce que mati donc les jeunes aussi dans le gouvernement travaillent ma carte pour que les dollars et les jeunes maintenant il faut attirer les compagnons en tout cas, courage. Alors, toujours poussé en total à. Et si gagne de Wautega. Bah, de nous, à 3 heures, il y a de nous, on a tout le monde appelé dans la rue. Oh, combien? Oh, bon, c'est comme 6500. Oh, nous avons déjà 7500. Oui, il y a 7500. Ah, quand vous 7500. Donc, il y a qui a déclaré, tout ça qui peut être. Ce qu'on a déclaré, c'est que ce soit bien cher. Tout le monde a l'argent, appelle l'argent. La bimisi bon, on a un look up. La bimisi bon, on a un look up. Là, c'est le même soir, moi, on a un conseil. Bon, on va faire un on a un bois, on va pour la dénoncer, on va poser la ignorance. Voilà que là-dedans, on va faire ça, on va dire que l'eau, on a des bâtiments, on a pas ça. On va changer. On a moi qui nous on a pas numéro 11 comme on a belé, la personne on monte, va changer, tout ça qui met le gambongo. La nègre qui m'a. Kitoko. Mata dozonga, dozoya. OK. Maman abiso mbote. Boni. Total, toi et deux, on ça musala. Bonne santé. Bien. Vous avez un pondu, pondu vous combien? Bibilo que mati makasi yoza mama. Yo ce que pour nous te ka boke no so mango pour oteka.
Na Bitabe. Sikoyo neti ko mpiko moko combien? Mokonzi abongisa makambo te. Mokonzi nani? Fati. Maman biso mbote. Et le calé qui 500. Et l'on est celui qui comme un montant de 2000. Oubliez mon nom. Même le rabilanga peut comme mon sous. On peut ça raisonner. Donc on a tati artiste. Artiste. Pour ça ani. Ndeko naza capitaine to major azuye atie wana. Soto ba délégué mbele watoni na la police. Azayane kuluna ndo sima machete bazuye kaka batie wana akomi soda. Bo abonné pour la population. Donc il faut pas changer changer. OK. Va changer. OK. Mais si vous doit na groupe ni. Ouais na 27. Alors, le temps total le vie sociale ba congolais tant que jeune. Au moment la vie sociale ba congolais donc il est bien to moi koko sezali. Les gens koko so makazi. Yana koko so makazi. La jeune ba komo travailler na passe. Batembana ne ba komo yaka basali badoni bazungu bato manibanda. Biso mo bakolo mboka to bénéficier lote. Et là on y zo senga pour que na ba mandat au peso ya Fati et qui va ça pour bino ba jeune bo se retrouver. Nini pona biso ba jeune et bon ba luka eloko moko boya malamba sala pona ba jeune babanda osala po ba ekola misusu baza makanisa mabete tango babana ndako makanisa mabebe tango obima okene musala azania makanisa mabete. Très bien. Merci beaucoup hein. Alors ndeko mbote. Bonjour. Comment là? Chance. Ça va bien. Ça va bien. Ça je déjà ça. Bilo kuna kufuta marabia. Bon, kufuta marabia ça m'a. En vrai dire le rôle baguette kufuta marabia. Kufuta marabia chaque fin du mois kufuta marabia soki nzamba lingi. Kufuta marabia chaque fin du mois na mboka kufuta. Alors, ndenge toki makambo les dans tête des villes pour nous tant que jeunes. Les toujours nous faire makambo de capable que déjà cas de dépendre la hôtel de ville là va même. D'abord tant que jeunes, tout le monde makambo là. Bon, juste premièrement, je peux dire ceci. Pouvoir nyonso ezalaka na délégation nango na ba principe. Bakunza likolo bango moko bayi pourquoi bazosala baza. Mais en réalité en tant que jeune, en tant que psychologue, un gouverneur ou en fonction, un ministre de l'Intérieur a pour quitter, pour condamner, pour invalider la gouverneur. Par rapport à la loi, il y a gouvernement provincial ou autorisé. La personne qui est censée suspendre le gouverneur est le président de la République. Ça doit dépendre de l'Assemblée nationale, parce que l'Angola qui est humilié dans l'Assemblée provinciale, pardon. L'Assemblée provinciale n'est pas la humilité avant qu'il va se suspendre. L'Angola gouverneur est sauvé au cas où l'Assemblée provinciale va s'arrêter la mais où il y a besoin d'un premièrement notre ministre que je salue, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazali, à suspendre qui va activité dans l'Assemblée provinciale. Mais tout cas, comment le président a assiégé Kakana Bureau Naï pour que la immunité à gouverneur ou itikala ko sala mate banamboke peut-être pour la là qui et puis avec une poursuite. Bon, c'est juste ça. Et le rognon sur la minale, Bamikolo Balobana Bisoma et Soupana. Très bien. Alors, sur le plan social, l'Union de Singapour qui va Congolais va se retrouver la deuxième mandat, il y a présence Fati. Bon, juste premièrement, on a félicité notre président Fati Benton. Mais on a profité de l'occasion où on a fait sa mbela, qui se passe sur l'eau, plutôt à la mobiliser dans le stade de martyrs. Pour soutenir réélection encore il y a notre président. Toujours c'est la juste deuxième mandat au peuple congolais va apprécier et ça là qui n'a vote ou ça là qui n'a plutôt balali et pour la travailler pour l'intérêt à peuple congolais. En tout cas, merci beaucoup.
Très bien, merci beaucoup. Alors, on va continuer. Mon ami a coca combien? La coca 1000 francs, papa. Et bon, Vitalo? Vitalo, tu as 2000 francs. Ah, merde, yo m'a dit c'est sous ma foute, elle est sous. Papa, tu as dit nini. Bino bolula dollar, na tembe, dollar ne mati. Bino dollar botali kama dollar, tu as nini. Dollar est comme combien? Dollar, comme il a 28. Dollar est comme il a 28. Et belé bon point, papa. Docteur, là, la terre à Kala, tu as dit à mon bout, c'est dollar, les a 28. Papa, mais tu as laissé la nini. Nga zo soma sa dono sa 10 000 francs. Na sa 10 000 francs na sa dono dongo. Non te kala zo te lo te 5 000 francs on est la boka la bana. Et nous nous ça que dollar matana mboka na biso et mo so ngotala. Siko to yebite ba continuer ba to yebi et là on est sala. Mboka ya beba siko biso to yeba ndenge ni. Et là on dit ka zo senga pour que dollar ekita et que bino pe ba maman bo te retrouver. Bi ba kitisa ka dollar to linga dollar et tembe comme 2 000 francs tembe. En plus na lobi boye. Papa mon compte to sala la fois congolais la biso. Au pesi dollar valeur na ndenge nini ya mo la biso te. To sala fois nini au congolais la biso. OK, merci. Dollar mo la biso te. Très bien, merci beaucoup. Merci hein. On continue. Oh kwanga. Eh, kwanga pe comme 800. Kwanga 800 combien 1000. Muto te kama ça. Abimi hein. Ka ba tu ba okanga suki hein. OK, te pe bino mbote belé gars. Donc yo ba yini. Beaucoup est bien, tout est mal. Le maman donne la gamme à ça, soit ça, on peut faire notre courage. Ah, ça, les logos concrètement, parce que je n'ai pas toujours à bord de la vie à discuter dans ma case. Je n'ai pas de la nengeni. Je n'ai pas de mais là, on va y embouteillage, mon Ok. Mon père. Donc, on va garder ce qui calme, mais tout est la présidente de la République. Merci beaucoup. Hein. Merci. Tito Paroko. Oh, ni Mabundu. Boye combien? 5 000. Moko 5 000. Et bon Thompson 800. Dis-moi maman, il faut voir maman. Pour nous passer la Wenza bien awa na Kinshasa plus précisément na Ngaba. Il faut ça na combien parce que au Moko lobby 5 000. 30 000. So vous avez battu est-ce que Carabono Sumba Mabundu Oyo exactement Mabundu Sumba on a combien? Pour comment le donner combien? Sumba Ram Moko la 64. OK. Mais la Kala il est évolué. Mabundu mati makasi ilo nyonso presque nyonso mati. Loka Mabundu apamba tena poisson oyo. Bon Thompson Ram wa miki. 54 000 francs. 54 000 francs. 54 000 francs la Ram Moko. Parce que biso tote en détail. Pour tous se retrouver aujourd'hui puisque 2 000 ou bien 5 000 en plus bana pe bali ananda. Là nous sommes équipés aux IPT et Bomimbo. En tout cas. Merci beaucoup hein maman. Merci. Courage hein. De bonnes choses. Bon à la maman a son botte. Comment on Olanga monka Sara. Maman. Ah bon cœur. Nazo luka pondu da banana ndaya ko tambola na kitala mata mo wa pondu senyi. Tout ça non. Donc comment pondu combien? Mo pondu senyi. Donc pondu combien? Pondu zo mona na te tala awanya so filmer. Pondu ezate tala mo mkiwa na bono senyi. Siko toze bele to kolia ndenge ni. Je pense que maman on est au Singapour. Papa na ngai. En tout cas toza na besoin ba bomusela biso. Côté social vraiment ba bomusela biso pour ça ne va pas. Les personnes souffrir. Azo souffrir. Kolia malamu témoin mbisi moko senyi. Mbisi moko
moko 3000 siko za na bana 10 bana bana 8 5 boko lia ndenge nini mbongo pe malonga ezate salaire pe ezate ba fonctionnaire ti lelo ba futa bango te siko toko lia toko vivre ndenge toko lia na mboka oyo oyo liwa na kati ya mboka oyo yo futela ka to za na ko futela papa ndako combien na ko futela ndako ya $100 deux chambres salon siko futa ngo nene so ekomi fin du mois ba futa ko mbongo déjà to futa mbongo avant te to futa mbongo après ce que comme il est 5 aux obligés faut futa mbongo pas kolonda ce que futi te kolonda ko kombelo liboso à porte siko yo ba futa ko avant de aller 30 aux mbongo pour les 5 futa kolonda to ilikana nene to lukana mbongo te mususu apo futa kolonda kwa nazo obligé mbongo na biso ngaza fonctionnaire mbongo na biso salaire jour et bimaka yeba na raté nazo obligé ce qui kolonda kwa comment futa bino le 20 papa tika wana bino boyebi le 20 mais biso toyebi na so le 20 ana ozo obligé faut soki ofuta ndako efendi mwe ko il faut que ko defa ko luka place nini oyo yoko ke ko defa po futa mbongo place oyo zo cha mutu pona kolala faut luka mbongo ko defa po ke ko futa mbongo abana sikolo nini yo zo senga na président Fati Beton ninga za élu et qui a arrangé mission ba fonctionnaire à l'état pour se retrouver et là comment la senga pour la président de la République ezaki abongisela biso nanu ikambu ya social nanu eloko nanu motu eza social en plus garantie locataire or abiso to futa oyo ba garantie comme ba 10 mois siko na ba 10 mois wana biso to ba locataire to suka wapi banda ko mati donc na nenga mukete ba biso ko za na mbongo te bima tika ndako eloko ngana osinge pa mukonza mboka en tout cas bon c'est biso social nano eloko motu ya po to vivre malamu na mboka na moni courant bon na bino problème na ngote ya courant na ngaba wana mai bon pona courant vraiment pourrait comment na mari de nuit pourrait comment nini mari de nuit et ngolo bani et ya ka na butu oui donc partir peut vous rater partir ya ko so futi te ba longolo câble to ko futi te ba câble pena ba ko ici pour mari de nuit o la la boeti o suka pe ko ya peut-être 1h peut-être 0h et musu po mo la pe e ya ki na ngo pété o ka ba do bo courir ya ke mais yo aussi ko mo na ngo pour mari de nuit on na courir te ça fait que ba fulu na ba na makasi na ba ya solo ka ndo lobi wana ce qui courir ezate mo lile ezali kulu na profiter pour l'éclairage ezande ba tela biso papa cher la tela biso éclairage public oyo ezo sunga biso makasi l'éclairage public oyo po mutu azada kula musika omona déjà éclairage kinga na za wana mettons mo lile ezali omona mutu ndenge en tout cas merci beaucoup maman merci vraiment na sepeli merci beaucoup yoka courant ya mari de nuit mais facture et ya en temps réel mais courant mon monde maman biso mbote papa kimeza obi o nini oyo épinard wana épinard kitoko yo tekaka banduna bien na tekaka wana teka banduna ya fresh épinard boy combien épinard boy 1500 et bongo o nini ndunda o biteku yo kuna sikoyo so na Belgique so na Londres o lié bandunda mo bolwa ba tieso eno o za naturel tala ngone combien wana pe 1000 alors obi 1500 1500 francs pour que nous soumons wapi ndenge eza boye est-ce que pour ça la onka koto to bokenda osuma après boye oteka papa tokendaka musika tokendaka na sekomafu na njili sikoyo kosomba na biso tozosomba cher koteka yango wana ozomona bota boye tozotya yango 1500 na 1500 wana population bazodeklare bazokoka te o 1500 eza moke mpona bango na ndako soki baza 4 personnes 3 personnes na 1500 bakotonda te population mosusu balobi pondu ekomi rare tomoni kaka début pourquoi pondu ezomonana te pondu ezomonana te po parce que baliaki yango mpe mingi awa na periode ya bonane awa sikoyo o janvier biloko nyonso bazwaki ndunde pondu sikoyo pondu esili wana nde ezobanda kobima moko na banzete donc il faut bazela ti ba moyo ezoya po pondu ezonga po ezonga lisusu nasala mopiko wana po ala tetelaki mafumbe pongo la jese pona biso batetela Patricia Tati Osakano pondu yango suga na pondu Omar Osakano o eza pona batetela donc suga na pondu combien le bagi 3000 francs kitoko tozongela ngo merci beaucoup maman biso boni papa yo so sisi ya biloko nyonso silicité papa suka nango yango mbongo ezate tocha baosomba te baodeklare balobi eleki moke tosomba balobi graine ekomi baoteka na dollar batekela biso ndunda na dollar
yango wana biso aoteka ndunda na nini na dollar na sekomaf kuna na sekomaf balobi bagre na bango bazosomba na dollar ifu ndunda mpe bateka na dollar yango wana ozomona fond soza na 100 000 okosomba 20 bot moyen lisusu eza te moyen tolesa bato bien eza te ndunda ndenge oteka boye commerce na yo yango mpe kama tolesaka famille yango ofutelaka ndako nazolia nazofutela bana campus bana ya primaire secondaire moyen eza te papa eloko nyonso tosengaka kasi na bakonzi ya mboka mpoke babongisa makambo ezala bien ya bakonzi ya mboka eloko ya liboso batouche social biso tokufi batouche social lobiko eza te moyen tolia eza te moyen tofutela bana mboka minerval eza te. Donc là, je pense que Bomoni Toza Awa Nangaba. Je vous dis, la vie n'est pas du tout facile dans la République démocratique du Congo. Bota la binomoro nenge population et belé balobi, nenge ba maman commerçante balobi par rapport à biloko ba roteka. Moi je pense que gouvernement Ekoya travaille mine ya kosa les alliés sur le plan social, c'est-à-dire à manger. Bateau, va vivre dans la condition à bientôt il y a dollar et kita. Sécurité surtout vis-à-vis de la population, dans le milieu où il y a des et tout, il y a parmi les éléments où la population va pour que le deuxième mandat à Fachi est à la réussite totale. Merci beaucoup à des Mbanza London, original, et si vous allez, merci Nayo. Merci à nos retours à travers le monde. Merci beaucoup à Cédric, les grands caméramans, mon réalisateur. Les grands caméramans, Keba. Moi, c'est Homos, la noblesse, l'homme du peuple. Vous voyez que le dossier il y a social, et c'est un dossier à suivre. Donc, on a toujours branché la chaîne Nabino. Big up. Les bandes à London.